Tozan wana za ya papa na bino. Ya maman na bino ba sala ya neti bilanga papa na yo na maman na yo ko. Siko biso ba yuma na bino to fandi boye pona contrat na bino bozo bala. Ah, botika ba fanti. Voilà, merci beaucoup. Villa Kinshasa, gouverneur des Ambobila. Et c'est lui le patron. Président de la République, c'est Fatih Béton. Point barre. Voilà. Ah, ça béton, Ngobila pas le big, na un peu mais na béton, on appelle béton. Nous avons un ministre intérieur. Il est comme il est. Ce que des ordres, on a ceux qui battent badaye, ceux qui ont massas, battent on a bakoufa na massas. Et rien ça na mutu ané. Pour ma mère, on a été comme Maya, Bangasi, on a eu super menzo, donc, Mboula, moyen zate, toilette pas, toilette zate, bah, tu vas au Sumba, au Waka. Anete chituka za kitoko belle femme, chituka lubakate belle femme kitoko bote petai belle femme. C'est la première fois. Moi, il y a ça. Comme chez moi, il Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous savoir si nombreux devant vos écrans. Bienvenue encore une fois sur cleboa.com. Hein. Bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Hein. Je tiens également à vous remercier pour votre choix dans notre chaîne d'excellence cleboa.com. Je tiens également à remercier celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi Herman Emporio, garçon slim. Grand merci également à l'homme invisible Tonton Banda de la Nation. Pourquoi pas à toi my lady boss Pichu Mangaya. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Grand merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter mes émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Continuez encore une fois à vous abonner massivement. Et grand merci pour votre choix et votre fidélité dans notre chaîne d'excellence cleboa.com. Et je vous signale que je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Modacho. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Modacho en double casquette. Il est musicien de notre orchestre cher à Papa Chéri, Jibem Piana Moto Pamba. Et en même temps, on va parler avec Modacho par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui, parce que ça brûle dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont même perdu la vie hein, par rapport à ce qui s'est passé en ville, précisément à Zando. Donc, on est avec Modacho, tokomeka moi ko betana li solo, mais un peu ko éclaircir bisomo ba point morobo et ça un peu compliqué to zanaye awa. Bonsoir Modacho. Oui, bonsoir Chitoka. Bonsoir na batutu bazola na biso. Mbote na ba fanatique ya musique na yo, musique ya Papa Chéri pe. Wenge ya ba wenge bah vrai à Papa Chéri El Salvatore de la Patria mbote na yemoko El Salvatore de la Patria merci beaucoup na pesi batuto bazola na biso bambota trop. Voilà, merci beaucoup à toi Modacho. Modacho sans plus tarder toi tu as déjà une actualité à Makamboleki na la journée à Lelo. Tout le monde y a vidéo et circulé dans les réseaux sociaux et nous aussi on était sur place. On a vraiment vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans Zando précisément. Et là qu'il y a des gens qui vont perdre vie. Na makambo belé to moni ba gouverneur de la ville a s'est décidé à longola Zando wana acha bango place mususu mais créez-moi nungu population ba sepeli nango te et tout mais o meka un peu non ko expliquer biso projet to likanisi ya gouverneur ezanini. Merci mais na moni ça des questions na répondre na ya lelo oyebi ke nazo ko lobati parce que ça passe et a passé comme on a Kinshasa
tozalaki na besoin ya gouverneur oyo akorendre azongisa mpenza kini ezonga mpenza kini ya bankale kini label mais abeti mutu mwana bato azwi mwa mosolo mpo babongisa zando yo mona esi omoni donc e bato baboyi babongisa ezalaka ndenge ezalaka salite partout eloko moko te toilette ezalaka te likolo ya libanais moko ezalaka te c'est que comme libanais d'abord c'est pas bon libanais bapesi ye 20 ans asali 15 ans atongi ata toilette te atongi kaka bamagasin belebele ya ye afutaka taxe l'état oyo ya mboka ya Kinshasa ya bana ya Kinshasa azofuta taxe te atongi eloko te asali eloko te atongi kaka bamagasin na ye mpo aliaka mbongo na baindividu na bato moko bakangi coin mpo baliaka lara Congo ya mabe sikoyo ezosenga bana kini balamuka bana kini balamuka tituka nazo biso ke moment to wana ngoto okende on dirait za kindoki po gouverneur ya sika ya lobi as eloko eza salite mutu nyonso ayebi ndenge akendaka zando ndenge koma batonga ngo ezala bien pourquoi bato mosusu bazoboya ministre intérieur aboyi raison na enini ya koya na makambo ya wenze zando na kati ya province zando ministre intérieur ayosani aye direct kokata ye mutu atindi bato wana toloba ndenge wana parce que lié mutu aza na sécurité ya mboka oyo pourquoi bashege bamiyimbi oyo bavandaka na bazando ekoma place ya donc mystique so koti zando so bimi na lard c'est que nzambe kaka pourquoi kokende kozwa babandi yo so balakisi okoka bavideo wana omona mpena baresponsable oyo batekaka na wenze baza wana sikozwa micro lekisi yango na bana kini balobaki oui malgré passe d'ailleurs toza na moment moko ya confinement donc nzela nano efungwami te batindi bato baye bato oyo bazalaka na zando wana bashege oyo babengana mpo bazongisa eloko wana ezala bien quand même eza na kati ya gombe soki egombe mikolo omona binake non fo tozalaka na mwa quartier moko ezala ndenge wana soki mopaya na yo okoti na ye me ya place teke kaka kotu te me na wenze na zandu baoteka eloko nyonso batongeli bamama baplace ya ofele bamesa bazwa bamesa ke en attendant babongisela bino baplace bozala na condition ya bien mpo bamere banoteka baoteka mai ya bamagasi wana eyosopa nzoto donc mbula moyen eza te toilette epai toilette eza te bato baosumba baobwaka ekomi o te soko eloko mpena biso bacongolais mpena bavrai congolais toloba ngo mpena ke soko oza mpena vrai congolais totia mpena ke totia pièce na pièce oyo Gentini Ngobila alobi ke nga funa bongisa ville oyo ndenge aloba abi azotonga zando oyo ezala bien pourquoi bato mosusu balobi atonga te ezalaka na eta wana mutu azoboya ministre intérieur ye mutu akomi lettre siko désordre wana soki bato badaye soki ezalaki masasi bato wana bakufai na masasi enge ezala mutu wana sécurité nini bozwi te na babarrière parce que police eza wana bato baye babuki barrière bakota baya tina zando par quel miracle ya okende wana et puis bato ba se retrouver wana oyebi eza banani bato ministère intérieur ba se retrouver ki wana beto ningi sikoyo ba loi o ministre intérieur azotiaka kaka na capitale ya Kinshasa na ville province ya Kinshasa atiaka ngo pe na zando eza na nani na Kisangani o eza na Inongo o eza na nini po omona mutu avant de faire ministre intérieur ou bien il y a nani tina ndenga sisi donc asali 3 4 ans 5 ans atikali ngokoma même Kisangani te tonindo yo kapeka après mambo yo to kapena Kisangani gouverneur nga tongelo ko boye ministre intervenir mais sinon moi d'achat tout moni population et tomboki wana population te vraiment tu dois séparer omoni zandu comme kineti quartier moko boye ba hotel na kata zandu bato bakomi kofanda na kati ya zandu mais non soyons sérieux bato baye wana eza bato balalaka wana basalaka buzoba bakri combien de fois la police elakisa ekanga bato ya mabe na kati ya zandu oyo bafandaka na bazandu
Ce que tu rendre à ta gombe, comme à ta bientôt bundata la quartier, les arata, et tu as bon, mais gombe, tu as mon image, moi, il y a un mon dégonomo avant dans la Gabonais, au continent de gombete. Oh, à te gizang. Est-ce que vous avez que gouverneur Ngobila, soit zando na pesa, batuba tonga banda kuna bango vandana. Donc baté qui zandu te mais bazoli nga ba réflexionner en kaka. Mais zandu ezala ya. Bali ba tonga ngo batuba fanda moni kando fandi boy. Oteka iloko fandi pena les boy. Batuba koti. OK. Ya. Même ndenge ba mataka drapeau, ba soda ba telema batuba telema mais ba cameraman ba telema kati. Vous comprenez? Même dengue ba mataka drapeau que mutunyo soit télé mais ba tout ba télé makate ça na ba tumusu ba télé makate ba gad gore ya mukonzi ba télé makate ba likaka lekaka. Vous comprenez? Sécurité ya e bani no ndeni ministre intérieur a boy ba sala misala et après ba criminel ba ye ba leki ba barrière o ba tsaki. Donc la police ezate bango ba buki ba koti ba sali désordre. Et comme on a un niveau, ce que les gens ont parce que le gouverneur a une bonne sa ville à Kinshasa. Ah bon, ça te poigne. Mais surtout, l'ingi ba maman na ti. To l'ingi ma parti politique na gata Congo te ke oben na na maman na bino na to l'ingi ngote. Ya maman Congo. To na posa ya bato ba lingi ba rendre Kinshasa ezonga kin label. Ba ozonga sango na munokote, ba ozonga sango na misala. Mwana mboka Ngobila a beti mutu na libaya pas vu akangisi maman alobi a osala boy. Botia ya ne preuve, botika ya sala. Botika ya sala abongisango ya omoni so lexi micro wana eza batu te koloba population te batu bakoma tanezi ba mo nani o bakanga o azwaka mwa mpv po bakanga ye po azwa mpv po bakanga ye nani comme on est député na bino batu votaka batu bongo so ina mukebai mukeba mamazolo bana mukebai bana mamazolo bazo raisonner batu bele ba pedala mukebai alobi lelo. Est-ce que azo lo bango puna intérêt ni parce que ali mbongo ya san bango nyoso ba to bele ba le ba mbongo pour lo ba mama ngona ke e comme anezi ba favoriser libanais o ya taba magasin na gata zandu hôtel de ville pour atonga abongisa mbogo azo kata taxi mongote mais soki salité comme na zandu hôtel de ville azo tinda ba service na yeke ndolongo la salité na kata zandu. C'est quelle histoire ça? Où est-ce que nous allons avec notre pays? Et puis, on se demande journaliste, Moussou, nani, Mouta, comment na chaîne, nani, comment on est? Soyez Kankolon, bino wa toye ba comment na maman. Comment on est? Soyez Kankolon, soyez Kankolon. Yé, tant qu'on a la télévision, on a la chemise en DN. Kakolongo, on a soyez Kakolongo. Oh, ya comme pas ya, ce qui me dar, pechuana, à petit. Dans des comédars. On va besoin de à quelle classe? Si on a une chance à quelle classe, on a voyou. Parce que ce n'est pas normal. Et là, on a favorisé, et ça, Hassan, oh, mon ingénieur, vous me souvez au Samba. Donc, bien, on y est moqué. Pour la ranking, on a bien rapport au Liang Bon Ngobila Nanouté, on dit Maïti. C'est ça, et bien, on va au Sala. Mais peut-être pour faut que tout le monde Baya TV, Bango Baya TV na ba chemise ni. Lelo bango la ta ba veste, ya kitoko même ngana olula. Lelo ba mo za bakar ye asala kawat po ba to azoka utiliser kaka zwambongo keno olobela Ngobila boy zwambongo sala boy ba avancer ba oteka mboka mais bazo omoni nzambe jour a okisa justice na yebo omona ba to bele bazo kosa bino pona 2023 ba koma ba député bozo e baté bo otimbate ya omoni na kumsa aka ba ndeko elezer pardon limisanga na chaîne on atanga komona e baza ebele na kotangi la bango ba ndeko Flavien Batu batimbi, les noirs batimbi, babite moutou yo donc aye pour to changer mam. Bana kinto telema. Tola bolanda ba tala bolanda batu yo tala libanais azwa kambongo afuta ka taxe abongsa zandu te za salité. Na ba nimba bongsa zandu ba congolais batekala na ndenga bien. To pona nini? Soki Ngobila salité, après to koloba Ngobila nini to pesa ki mandat. Ce mandat on appelle et ça politique était makamala IDPS ba PPRD ba ni na kati parce que ça sous mandat ya chef de l'état. Ce qui netikali boye bosoto et okende na kombo ya chef de l'état. Ce qui zandu wana bongi ba boko ba obetala nde chef de l'état. Et d'ailleurs il y a mon chef de l'état muta okita kuna. A okita terrain.
Parce que bino bozo boya pour nani. C'est que bino bat mususu boya bat alukuta. Pour pas bongisa ville en changer ba mona que non na mandat il y a mon continent biso mboka Félix vraiment avec beaucoup de respect. Batonga boye basala bo ye moko muta osala ngote azala ba gouverneur na ye azala ba nini na ye to tika makambo ya ba parti makambo ba nini wana ba vantir donc ba aventure ba tumususu ba onginda bino bozola ko betra ba maboko ya ozola na sanzete me ba tumususu ba onginda ba oteka mboka na coin na ye fa lobela mutu moko boye ata ezana ba intérêt boye so salela fa gumba aluka ba droit ata ezana mama droit biso population to boye contrat wana contrat ya Messi à Santo boya ngoto telemeni yango na nenga ya suka obo otinda wana ba petit joueur o ba ya kawana ba petit joueur wana ba criminel ya Zandu ba bengani bango bino bo nga siko ba cheke bazonga na Zandu ba to bakenda na bazandu na ba sac ya kobanga siko ya bien te botika ba mama Zandu c'est la place moko mutazo kenda avec beaucoup de fierté à ça laisse na sac na ye à côté à sombelo kwa bima ke bana kin bona na ba tuloko ba mukeba ite. Voilà, merci beaucoup Modacho. Sinon, les lots vraiment surtout qui koluka pour tout le monde qui niveau et yinda qui vraiment na zandu tout le monde peut basoda bakangi batu nazana image moi que je vais demander à Herman on peut soit qu'on balancer les téléspectateurs peut non bah tu as ministère intérieur bah se retrouver kuna ndeni siko ba ministre intérieur na zandu ayo osani to lo bana au clair ministre intérieur na mama eloko neta muke zandu bato kanga bakulu nao est-ce que bake makala bake makala ta ministre intérieur nga lobi na zandu loka mukene ti zandu au lieu que bosunga mwana mboka na ndenga zwi courage a kotelemela bato ba yiba kankita ya mboka bino siko bokotela mutu wana po mesi asana ana lar ngobi ya kokota na posha mesi asana ayebisaka bino ke aye pona koluka lar na kinte aye mbongo akine sala misala akine bana kinto tala papa ba congolais mambo eza ebele mambo eza ebele kokasete mwa groupe mobo ke bozwi mbongo na bato yana to yebi bilonga bato basai mwana ozwi era mbongo kaka utiliser mbongo ok pa ya bato oyo mutu mobo ya réseau donc aye na ye aye osa désordre donc désordre nso tuni eza opposant ndu efungwama mangama corona nanu eza epekisi l'état na lobité ke gombe nzela yango wana mais monde chose ko ba militaire wana nanya tindaki nanya meme bango na kati ya zanto poto moni ba déranger pe na population pe mais ça c'est beti ba topé ba kufa monta gérer la police na ministre intérieur bongo ba to wana ba ye na nani nana fungoli zandu oh mais yo mo faut une question yem da komi ko sala misala te c'est que zandu fungwami yango ba to ba ye ba yo ça des autres les gens ils ont un problème ils ont un mutu ya nani c'est ça tous oka komba mutu ka ateke so ina mutu kombo wana ya ngobila esala yo soki nini et donc ma munyo so fomo na ka ngobila za ngobila zo telemela po ba bongisa ville biso sikoto za la contre pour l'intérêt ya batu mo ba olia ba lar ya ba libanais so ezaki na liban kuna so ezaki na mboka na bango kuna aomona pena soutien oyo bino bana mboka bana Kinshasa bo nyoko na oteka biloko na ba place mabe tovana na ba place mabe mama ba oteka na se na pasi maye zo donc to tika bango baza ndenge wana pona intérêt ya mutu mobo ngobila boyo kota na poche na ye bongo bila kokota ya ota ngobila la opese combien opese na combien oh ya ki pombongo ya mboko oyo etonga fatika kombo na ye. C'est voilà. Ça. Merci beaucoup Modacho. Très rapidement, j'espère que Herman Emporio tout à l'heure l'axa ba image bomona comment et les cani moi image mo comme ki bomona nini ba militaire o ba yaki na kombo ya ba militaire na onte bato ba ye ba oki mambango wana bato wana tala bilongi na bango mutako za commerçant za wana voilà mutako za la pena responsable ya ka wenze wana voilà merci beaucoup oui. Modacho sans sérieux depuis gouverneur de la ville Azui Bokondi azo diriger Mboka Oyo. J'espère qu'ils ont déjà une année, hein? Ça fait déjà une année. Ce qu'on a ça moi bilan encore. Oh là c'est que depuis pour et là oh ils a plus visible. Oh tout le monde a na poto peut-être ba bête à solo peut-être ya kin na ba nenge moro boé. Ba fulu. Est-ce que ici ba fulu ezalaka ya ngomba oyo oh ya kuta oyo oh André Kimbuta tika. Ba inondation. Belé elongwa. Et si là, au moins il y a une question, il fallait vous répondre.
po eza problème na awa foto tika musala oza journaliste otiki nango yango parce que eza mamba Congo ya mboka na yo c'est surtout moi mabe yo oza micro oya wate parce que question wana eza des questions faut tuna po ye wana linga bongisa te siko bateli bakal siko sani asali nini ina ne wana asali nini ye wana zo linga sala abeti mutu azuba moyen alinga sala abanda na zando atonga zando wana eza pena ke ba mama batekaka likolo na se na nini okeboye oza kitoko do mbongo no tie na poche oleka bien batu baboyi batelemeli omona ba congolais ndenge balobaka ennemi ya Congo pe kozalaka ye moko congolais mais azwa zando wana depuis soki 2005 soki 2000 combien ti lelo yo kotaka zando yo kokota zando pena ye parquet car no à l'aise yo koti sombi loko koti ye so babito songisa mamune bamboka nyo se comment mabesa babia ya question wana yeka leloti asali nini mais aninga sala bazo yango wana question wana ba rotuna asali nini ba rotuna pe président de la république asali nini biso population vraiment to zo ko interpeller to benga papa Mokonzi aya ko intervenir na eloko oyo papa Félix papa Lobaki le peuple d'abord et ça les chègues au azando basali le loté les peuples d'abord les peuple à vivre dans condition ya bien ya vie à l'élo au rythme du temps et ça peuple oyo boké ko sangisa ba voyou pour ba voyou ba belé et banat au fait on là a ko signer kutu mbila adaye pour ba lobake adaye siko so liwa ezali et ozana mutu ya gouverneur atindi batu ba kekuna gouverneur alobi zando eza okangama nana atindi batu kuna nani aza chef ya sécurité ya mboko zandu tala eloko neti zandu gouvernement central na kata zandu na kata province moko sur 24 et osani na zandu mutanga bongisa papa Félix béton kota makambo papa pardon koto eza balimba bongisa Kinshasa koto eza ke batu baboyi vite zandu foti kala kaka boyi ndenge do papa na ebité kota makambo yo makamba ba contrat eza mamu yo muto za na contrat ya suka ya mboko kota makambo batu mususu baza batu na yo te poso baza batu no balinga basala ke bana kini ba vivre bien eza sumanda na yo ba obete na kutu ngobila maboko te po eza mbongo leta Mokonzi ali boso na mboko eza yo maboko ba obete la na yo batu mususu ba oya na sima siko batu ba okale ke misala sa mate wenze zalaka ndenge kimbuta tikaki ndenge avant ya tikaki salite ndenge ona tika ndenge ona pourquoi soki salite ça hôtel de ville akenda kolongola on mais hôtel de ville azo sa taille lo monte mutu mo ya kotonga ba magasin na kata wenze ali aka ba lar ba 4000 ba nini 100 ou 3000 asa soki na 124 magasins que taxe même il y a déjà cas et kota kate hôtel de ville azo ile côté c'est quelle histoire contrat nini ona mboko eza mboko ba tumo ba saka ba contrat moko za mboka biso biso za ba congolais mboka ba contrat moko boye kaka ba contrat pour là bana kilo contrat pour là na contrat ba mususu ba liaka là apela bo konzite ma oli là acha bino mvu ya boya ota mvu ya kaka po mutu wana continue ba liaka là ba mi mususu ba zakata zo yiba ba ese ta liboko no longo liboko alinga ba kata liboko baza bandoki parce ba oli là bino bo souffrir aya lobi mo bo akote na mama wenze nezi ba mi kemba so mi kemba wana ba honorable na bino wana ozo okota mamumo boye olingi population zandu ezalaka ndenge wana na assemblée provinciale wana ka yonde yo kaka bato ya télévision ba honorable la télévision kende kuna boke na votaka ba loi voilà merci beaucoup Modacho yo leki nani ndeko elezer ya leki voilà nandenge mais faut tozalaka biso do vota bino ngana vota yo faut ça qu'on respect na biso ke banima bongisa comme ça dans la condition bien Modacho ndenge gouverneur de la ville azuli kanisi ya kobongisa marché na biso zandu ezali kanisi moko malamu ko za bénéfique pour la population pour na batu nyonso mais est-ce que ça azuna nous ba moyen moko ya ko en attendant ba maman baza la l'aise na place moko atongi ba wenze za déjà kuna lobito keno ba l'action ba wenza pesi pe ba mesa Alexa kiangoti mesa mama na mama wasaka na zandu aya ko mesa na yo fele en attendant to bon c'est loka bien ya mutuya bino ategizan ategazandu wat so ategizandu ba kima wat ba yo mo ba osaba je
matete mon homme aoteka zandu ndeni est-ce que aoteka zandu pa ke na mbongo wana wapi botikela eta Voilà. botikela mwana batuta aobongisa ki Moda shot omoni pe na ba image ndenge batu ba beti bango masasi na kati ya zandu babeti masasi te ezaki nini babeti mutu masasi mutu adaye na masasi azata batu badaye bakangami nde na courant mibale donc ezaki masasi te mais ezaki courant police botika police pe makoya ya tozela porte-parole ya la police aoya olobango oui ngana yebi ke batu bakangami na courant mibale badaye police sali musala sur le terrain au monde na zayi unate na yoki pi na zana ba video eza ezo leka ozomona batu bakangami na courant mutu daye te masasi ebetami na nzoto boye te mais til ke betamaki ya kobengana bato parce que eza nanu barrière oyo bakangaki gombe nsele eza te siko bino bozala makaron te na momo oyo boya bosangana ebele boya bino na botosa est ce que mboka nini bato batosaka mibeko ya mboka te état de droit eza nde osala n'importe quoi bakangi nzela bino bosangani boye bobandi kobuka na brutal yango te et puis bato mosusu baoleka na batele baosoutenir o gouverneur alobaki soki oboyi osali mokili olingala Kinshasa eyenga munani kasi ye mutu aye nango est ce que alobeli nani esui yo mpona nini seki yo olingi batonga te parce que alobi ke tozobongisa landa maloba ne bien tozobongisa Kinshasa etela ezonga bien totonga oyo aboyi totonga akende kosala mboka na soki mutu abosoto longmo akende yo sikoyo ezosala opasi ndeni bokomi kozwa conflit botia ministre intérieur conflit na gouverneur ya ville ya Kinshasa bokomi kozwa ministre ya gouvernement central ministre intérieur botia ya en conflit bato bazosala bongo bajournaliste na bacommunicateur mosusu ya mbika na donc réseau moko ya bato ya mbika il faut tobanga nzambe parce que toyaka na devant caméra baya na bilamba nini lelo tokomi kolata ba veste lelo tokomi véhiculé bosalaka wapi tuna bango bazwa mbongo ya bilamba na basomba yango bosomba ngo na pasi ya bana Kinshasa batekaka na se ya toilette allez so balobi mutu nani mokonzi moko aye alobi ke abongisela bango place yo lokolo le mbongo po nani mutu wana bino tobokanga bakomona bango ngala kotanga kutu kombo te pona na espace akokanga kombo na ite ake yemba mwamnandi ake kanga kombo ya mutu atonga ba biloko mpampamba kuna oliela eloba nango nani safuke omeli supa ndakala donc ozwi pale yo okati ya yo mabele donc mboka nini totie pina bana Kinshasa totie balingi babongisa zandu ezala bien na zandu ezala na eta oki toilette ezalaka te avant oke zandu munene onanda kamuna penda on a place au Kisubati. Ba avancer mo boye ba lembongo asani ba zo sa ba avancer. Soki ba tse mo poste mo lobela ka ba commerçant yo bandi wo ya na gaz mo boye neti Congo ou bien Kinshasa sa ndako papa na yo. So ta lobe bien tina kota koko na suka o kudula Congolais nyoso o avanda na Congo azana mboka na ye andeo na Kinshasa akana mabele na ye. Neti ngane na oloba boye andeo la kin pokin eza ya batu tout. Mais andeo la Kinshasa Congolais vrai Congolais tout azana ndambu na ya mabele. Ata za 1 mètre carré. Oti ko sa ba aventure. Voilà, merci beaucoup. Boli mbongo asan, boli mbongo ya babatu, ali bovandi wana zandu batonga te ezalaka ndenge wana po yo lembongo komo loba o pa loba kike zela na expliquer bien parce que mama lobi ya nini kendo ko sa mukina yo me na bien gouverneur ya ville ye muto aza patron ya ville ya Kinshasa Sengobila basi ba separa ba province mama na tika ya ngotika kutu sima patron ya ville ya Kinshasa eza Gentili Ngobila Mbaka. So Kinshasa satellite bazandu wana ezaka salite bato bazo vivre za babe na 2023 ba osekaye amwa na Kinshasa bato musuba kasa ba koma olatse oyumbi ya botoma na yumbi ezane ndeto loba ke mutu nyoso ana mabele na ye yoso ko za mutu nani soki yo za na côté na yo te sekretari yo
Voilà, merci beaucoup. Oh, les hommes, kin. Bolanda, ba aventurier. Ba aventurier, moussou, ba responsable, ya sandouana, ba aventurier, ba tobako, yende, sko, alobela, so yende, ou ba aventurier. Voilà, merci beaucoup. Ou ba aventurier, ma casse. Yo ba contrat aussi, nyaki pour défendre ba commerçant, on a intérêt ni la population. Sandouana, ya papa nabino. Ya maman nabino, ba sala, ya neti, bilanga papa na yona maman na yoko. So qui va signer un contrat, mais comme yo que, mouta signer un contrat en Zambie. Peut-être signer un contrat, intérêt na ye. Ce que ba yuma na bino, to fandi boye, pour na contrat na bino bozo bala. Mais moi des choses là na ngope, so ka bien té. Il faut pas tout naé. Moi kaza patron ya ville Kinshasa ndenge yo lobby, mais so ka sali pe musala bien té, il faut pas tout naé. Non non tout naé. Est-ce que section ya ordre wana les cas qui na ministère de la justice. Yo ndoke mulai ba tout naé. Yé mutanza patron ya ville Kinshasa. Tolima amuba tolima tia miswa wa po bovani na Kinshasa. Botaka ngona inongo, botaka ngona Kingasani na Kisangani na Équateur na nini. Province ezaka ka. Ti gouvernement wana eko leka. Yo kama momoko yé akenda ki kotala zando eza na tswapa. Ah, botika bavanti. Voilà, merci beaucoup. Ça ville Kinshasa, gouverneur ezango bila. Et c'est lui le patron. Président de la République eza Fati Béton. Point barre. Premier ministre Azali Papa na biso to pesi ba ngoni mais et ça makambu ya président ya République béton. Voilà. Asa béton ngobila ba lobi ke na pembe na béton ba béton. Merci Modacho Tokomi vraiment Nasuka. Je tiens premièrement à remercier maman Adèle Akele et toute la famille Akele. Grand merci à tonton Chez Chilombo, pourquoi pas à toi mon major Francis Akumu. Modacho Tokomi vraiment Nasuka émission Nabiso. À mon poteau clôturé émission, numéro de contact pour nous sur le cas contacter. Ouais, na pesi na mbote na repesi sumbote na papa chéri El Salvador de la patrie Motopamba. Na pesi mbote na wenge mobimba na chef na biso Seguin, Jiden, Kibin, Sibatutu, na pesi bango mbote, masa nanga Didi Kalombo, Nono Fuji, Achuda Batutu. Na pesi bino mbote to. Levi Pai, on appelle ça mbote trop idéologie to vanda ka rapona utiliser ndenge Kinshasa ko ngenga, Kinshasa ko tela. Chicho Jambito, j'en sais bien mais donc Batutu, balingaka papa chéri, donc on appelle ça mbote trop, tous en idéologie, moko ezaka Kinshasa fo tela, Kinshasa fo zonga ya kala, to sala lolendo ya mboka na biso. To mona ngoye engenga ndenge to kenda na mboka papaya. Au monde appenda que au Longwea wati aéroport ndako mabeza te to atira mabeza te. Même en Afrique les capitales etikala na ba to atira mabena bandako mabeza Kinshasa. Yango moni gouverneur numéro 1 mukolo Kinshasa. Yaza mukolo Kinshasa. Et puis ba voter na mandande ya population. Ah non mettez yo asi ba noma na décret mo voter. Ba congolais ba voter ba député ba kino ba voter ba député ba ye ba voter. Yé aza patron ya ville Kinshasa. Likambo neti wenze même pas ya gouverneur eza ya moke. Et comme monene na gouvernement central ndenge nini. Et puis dans un moment il y a conflit ba kangi ba barrière. Bo sensibiliser bato ba ya ko sala désordre de comment. Bato wana ya ba responsable wana l'état soki akangi bango te c'est que eza politique moko boye. Pour na moment ba pekisi bato 20 30 basa la place moko. Mais bino bo sangisi bato ebele ndenge nini bilongi na bino pe bo leka na batele l'état azolande la bino te. Ministre de la justice landa bato ba benga ki bato lelo ba ya ko sala désordre. Corona ezoboma. Bato bazo tinda bato ba ya ko vanda na zandu ba ya ko sala désordre na zandu. Bato wana ya zandu wana o bazo défendre Libanais. Et ça, le peuple d'abord, ce n'est pas le Libanais d'abord. Intérêt à Kouneza Libanais. Na quelques bateaux congolais, oh ya mbika, oh bazo liambongo kuna. So intérêt ya hôtel de ville, intérêt ya bakinois pour ba bongsanzela. Taxe et kota kunate. Ya l'état. Au mona wa. Ba magasin atandi na katani. Na mboko na bango na ba kosala bongo. Et keba et pas na bango na Liban, ba to ba ko sama mona na kasa wenze. Les scènes mboko tikala ba to ba ya ba tshaka ba poche. Pongo bila ba tunyo so ba leki kao ngobila ya bibata. Na kota na poche note wana iloko pesa ngobila ni. Voilà, merci beaucoup Modacho numéro Keba. Pour nous sur le cas contacter. Numéro ya na kanda
Pour mon qui va bongisa mboka ça va bien d'être là oh ba bongisi mabe ke mbuta be bisiki ntsasa muntu ayebi no linga za chèque suba ndo sekai atika ba poubelle a mine nezi ba ndaku ba toiture boye ezaka susu yo so mona na ba sayo eza iso komi bonde kunanga cameraman tuna pe question mambo eza biso tu ngai yo ye bino boka saka mambo ya invité olo bagaga invité lo faut ça pour mambo po eza yo po kotaka wenze on a tout na Herman Emporio Herman Emporio est-ce que ça m'a pas tonga wenze te ya ba vantir ba osala bo le ba mbonga ba libanais pa na ye mutu mo congolais okende kuna imposer ndengo wana na capitale na bango peuple wana azwaka bénéfice taxe moko te na bambona ye libanais wana nganzami ya chez bango. Voilà, merci beaucoup. Bino na signé contrat wana ngana otuna bino Kinshasa eza ndako papa na bino po bato mosusu bamona neti kine eza ya bango moko boye basala baclan oyo eza capitale ya RDC eya mboka banka soza nka te mpo bavrai nka banka mpe ya suka babotama mpe baba bakinoa te bato basala makambo idéologie oyo tolandelaka mpe babotama na Kinshasa te. Donc respect na congolais tout oyo eza so makambo ya Kinshasa te mpo il faut congolais nyonso atelema balingi babongisa Kinshasa bato mosusu balie balare batekaka ya ndenge bato mosusu mpe basalaka kuna na banini naloba nanga mpe te mpo bato mosusu baliaka batongaka baimmeuble awa wana makila ya bato baza ebele. Merci beaucoup Modacho. Totelema na Kinshasa. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, celui qui a fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à My Lady Boss, Pichu Mangaya. Grand merci à l'homme invisible, Tonton Banda de la Nation. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Continuez de vous abonner, commenter, partager, aimer nos émissions. Et je tiens également à remercier Madame du Cœur Annie Moussoulou. Grand merci pour tout à toi, Madame du Cœur Annie Moussoulou. Pourquoi pas à toi, Koumassé Nzambe Ya Norvège. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur Kleboa.com. Et je tiens à faire un clin d'œil spécial à toi, Évaristine Bolankoulé. Voilà, clin d'œil à toi. Restez branchés sur Kleboa.com. Bonne suite de programme. Bye bye. Bye bye.